Voilà, merci beaucoup, Bana Congo, Bandeko tout, Bozolanda Biso, partout à travers le monde. Erna explica Bino Bana Poto, artiste musicien. Bazali batu ya mitema mabeko le batutu ya monde. Botiaka nga tembe lelo nazo expliquer bino par rapport ya héritier Watanabe oyo azwaki matanga depuis bureau ya héritier akufi tomoni ata réaction moko ya artiste musicien te qui a souhaité moninga ata mes condoléances ndenge tomonaka héritier tomona musicien waze kwa kufa héritier poster photo na Facebook tomona héritier Watanabe a poster photo ya mama Didier Lacoste tomona héritier Watanabe poster photo Air Fabrigas akufeli artiste musicien naye mais jusque là toye ko comprendre que ingratitude eza na kati ya musique ya Congo lelo tozali na butu ya vendredi lobby déjà tongo ba musicien ya la team de Wata bazokende ko bimisa corps ya ndeko na bango o bazala ko benga lisu ya mokonzi Charlie Mobutu o penga iken piana na zwaka ya kofanda na moi trop vraiment na zwaka ya kofanda na garçon na moi trop to fazana epe chambre moko na Angola donc Charlie Mobutu o atiki biso azali ndeko na ngai mwana ya kitambo donc na minute oken piana zane tiazui matanga parce que ndeko na ya kitambo akufi bandeko na ngai kitambo ezalaka ba Blanchard Mosaka ba Fiston Sai ba docteur Hakim Kambala donc wana bazali bandeko na ngai ya kitambo surtout soki tozwi ndeko na ngai Charlie Mobutu ndenga kufi esalinga pasi ya kosakana te yango bozomona chaque émission ya Ken Piana nazolobela masolo ya Charlie Mobutu parce que azali ndeko na ngai ya kitambo alors ba artiste musicien tout oyo héritier yaka na ba matanga na bino tomoni bobimi ben grand bo manifester pena ki jaloux na bino qui est grand na bino par rapport ya oyo muninga sala en tout cas héritier Watanabe na pesoka ba courage ebele parce que lobby na tongo pe tokotala ba artiste nini oyo bakoya kwa système de kona bango na moment pasi parce que lelo héritier Watanabe akufeli mutu oyo azalaki proche na ye ndenge tomona pe ba matanga eleka na ba wenge musique maison mère oncle Nico akufi tomona ba orchestre presque tout ya ike kitambala pire petit y avait na biso le roi de la forêt akufa tomona ba orchestre presque tout ya mais tokotala sikoyo pourquoi ba musicien ba boy comme pesa na makambu ya héritier Watanabe est-ce que héritier a sololaka bien na ba collègue na yete est-ce que ba collègue ya héritier Watanabe baza très jaloux par rapport ya ndeko na bango toyebite peut-être près ba complexe peut-être hier mosusu héritier Watanabe yango abimisi album kaka sikoyo azozo ba contrat ebele boye po ezali na ba artiste mosusu ba contrat héritier azozo wana epesa ba artiste ebele kanda héritier pena bimisi pena premier album amemi pena ba musicien France wana bake pena ba bête Olympia est-ce que zo sepelisa base Léona bakabose na babindombe est-ce que zo sepelisa base Léo bakabose babindombe toyebite en tout cas bandeko bo juger kaka est-ce que héritier Watanabe premier album obimisi omemi ba musicien tina États-Unis est-ce que zo sepelisa ba Alain, est-ce que zo sepelisa ba Dino Caporet toyebi na biso pete est-ce que héritier Watanabe batu nyonso kenda matanga na bango est-ce que c'est vrai balingako vraiment na motema moko ponga na yebi makambu oyo ezo sepelisa beaucoup plus ba artiste oyo basala ba événement ya ba blague internet ba fali pupa ba faire gola bango côté wana peut-être complexe kozala te est-ce que kobima ya héritier ndenga longwe maison mère mwana ya suka azui pe azosala ba déplacement ya ba artiste est-ce que Bill Clinton baza à l'aise place bazali toyebi nanu te en tout cas merci beaucoup donc napesi merci à trop na grand prêtre pire vieux propre Louison Ombata vieux nanga Louison Ombata napesi o bambote à trop sœur Pauline Lumumba
viens nanga Jimmy Belau, viens nanga Jimmy Belau, viens nanga Jimmy Belau. Adel Djoro bagou danger, Adel Djoro yo yebi. Est-ce que Héritier Watanabe premier album na yenga bimisi wana amemi pe ba musicien mo ba déplacement ba Angola mo ba wapi mo ba États-Unis ba Fabregas toyebi ke pe ba mema batu. Est-ce que batu tout o ba solaka na Héritier? Est-ce que bolingo wana eza bolingo moko sincère? Premier album o memi ba musicien Europe, premier album wana ba musicien bazomona monde entier ba découvrir ba place ebele ba contrat ya ba Afrique du Sud. Est-ce que zo sepelisa ba yaya oyo balonga mouvement liboso? En tout cas tokotala lobby, tokotala na tongo kaka ya butu ya lelo, tokotala ba musicien nini oyo bakoya balela na Héritier Watanabe ensemble. Pour Héritier to mona ke na matanga ya Mama Didier Lacoste. To mona Héritier na matanga ya vient na biso Félix Wazeko. Matanga ya artiste musicien cellulaire, musicien ya Papa Chéri. Tout le monde a présence ya Héritier Watanabe. Matanga ya grand prêtre Babi ya Chokoro. Oh ya quartier la te, pour ba musicien quartier la te ba ebinde koyembo wapi. Tout le monde a fait assistance ya Héritier Watanabe. Mais le Héritier a eu problème. Et nga Héritier a eu problème. Ba musicien bazo souhaiter Héritier pas même mes condoléances. Na yebite est-ce que Héritier Watanabe aza na problème na ba artiste et musicien ya mboka na ye ou bien aza bien na ba artiste et musicien ya mboka na ye miso lelo mbanga na mbanga Adel Djoro bagou danger Adel Djoro Nathalie Neymar yo yebi Angèle Moussoili Makizembe Docteur Hakim Kambala merci pour na bakisi opesa kinga vraiment mikolo vraiment ngai mu Congo ezo chauffer lisusu te vraiment ngai Docteur Hakim akoboma. Vraiment, docteur Hakimi Bakisi, vraiment, vous sentez que Ken Piana era loba Ken Piana zana courage, donc Ken Piana zoloba avec beaucoup de courage. Pour docteur Hakimi Mikolo, vraiment traitement et traitement, vous sentez pena traitement. Pour bandego mususu pe o ba olandanga ba ebike Ken Piana mbanga ya danger. Moko boye tobi na pe ba danse ya de mukuse olele olele donc Jésus donc de mukuse biso moko ba ken pia na ba de mukuse ne toza boye to valoriser la danse wana et moko pikime et donc wana tozo valoriser la danse wana po ba finga na bango biso te biso moko to mi fingi déjà donc il appelle si merci. Na sœur Pauline Lumumba, na kosenga bandeko tu ya Héritier Watanabe ya poto, en tout cas beaucoup ma vraiment ma solo ya matanga Héritier na ba Facebook, bo publier matanga ezo sala bien te. Tozo mona kaka na ba page Facebook Héritier kaka na batu na ye nde bazolo bela matanga mama ya artiste musicien. Dego milite pe akufaki atikaki biso mais batu bazolingo lobela ngote nazo comprendre te mouvement Héritier soki ezui problème batu bazolobela ngote wota miziti mon frère wota miziti donc batu bazolobela ngote batu bazolobela ngote na ebite bozana courage lobela baninga te bazana problème pourquoi vient na Louison Mbata Trezeguet Muzala na ebike zolanda biso Youssouf Pourada bozolanda biso bandeko vraiment boza ebele Achar Madila donc maître ninja na kati ya Londres wana vient na ngai Gauthier Mascotte yo yebi il est Clark Nyoka yo yebi donc lobby ezali sorti vraiment ya corps ya ndeko na biso Charlie Mobutu biso tout kozala wana to kende ko accompagner la team de Wata. Surtout ngai bo bangisa mingi te po matanga wana eza vraiment ya ndeko na ngai ya kitambo dimanche pe tokozala wana po na enterrement tokendo kunda ndeko na biso vraiment tosenga matanga eleka na kimia bato nyonso oyo boyaka kolanda Héritier po na désordre vraiment journée ngo tosenga kimia ezala ba désordre pa pamba wana vraiment ezala te donc tolela ndeko na biso vraiment na kimia ba artiste et musicien Héritier Watanabe azande konabino boya matanga ekosala biso pe bien boya matanga ekosala biso pe bien merci à bon attendeur Losako.
Éclairage. Non, c'est pas encore. Ah, c'est pas encore. Ah oui. Bonjour, la princesse, bonjour. Ce qui me voyait, c'était comme si c'était moi qui me voyais. C'était mon œil. C'est mon Merci beaucoup. Dernier message, dernière question. État d'esprit naïo pour l'instant, ils ont donné lorsque vous avez une accusation par défaut, la gauche, la droite. On est congolais, on est africain. Sommes à la mort. Si on peut prier,
basala biso toba bamusicien parmi pays parce que soki moto akufa ata batie na voiture soki moto atiemi na voiture akufa ozalaki na musicien tokokana badeba wana eza péché oyo toza na moya eza moto wana légitime nzambo asala na motema omona mosika yo ozoleka eza malake puis journée akufaki neti akufile nango na ba 11 na ba 19 heures mazela westa ino ebanda nani ya marché wana nani ya chibango bamonaki ye soli na bato basali mwa sefi moko kwaki soki mwa video moko bovio pesi fatigué mwana te alors tout le monde va revenir sur le fait que Watt la qualité tout ça est-ce qu'ils ont un rapport na lien entre kaka frère na ye frère na ye alobaki avec liwana eza moko papa mama abamona mwana etiki liwana eza moko te so azobela ya bacourage mpe eza na moko omona donc voilà mais mama mona baibie kowata wana si je me trompe pone ya mpe kaka histoire mpe kaka biso bakotoma mokili toyebekana toyeba ndenge totambola merci beaucoup. Moi je pense qu'en vérité, il y a que ça quand il y a Charlie habite chez moi. Il a aussi beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, donc il a beaucoup de travail. Président, je pense qu'il y a... Nous sommes venus pour notre frère Charlie. Donc, je te donne la vérité, c'est notre frère. Voilà, la Oni, la côte à partout.